bande konanga eza ya koyina na yebisi bino chaîne na biso ya boyeye chaîne na yo chaîne na nga chaîne na biso bedi Chantal ya Nzambe TV aza ya Nzambe aza lokola bino te batitre kaka émission bato moni bakufi na batension na bafamille bandeko na ngai na chaîne na biso tozali na baémission tozali na baelubu tozali na batéâtre tozali na badate tozali na nyonso sauf politique tolingi politique te na Chantal ya Nzambe TV mama Chantal pour bakalisi mpe asaleli no chaîne oyo bosabone massivement bosabone en détail bosabone en gros bosabone en désordre chaîne na ngai yango oyo chaîne na yo yango obanomona nga siko awa onde chaîne olingoka bainformation na nga olingomona gag na nga yaka na Chantal ya Nzambe TV okuta mpe soki bangi baprésentation émission tona journaliste na biso ka moko Samira Amba la Cléopâtre atuno mituna sans polémique atuno mamuna yo bakamba bato atuno te tolobi bien sans polémique sans politique awa na Chantal ya Nzambe TV ya mama Chantal pour Amba pour Chantal TV pour s'abonner. Aïe balobi toza awa yandi kaka ba ouvert balobi bo s'abonner massivement bo s'abonner na Chantal ya Nzambe TV Chantal ya Nzambe TV ya biso za Nzambe ya biso za kibonzambe nyonso tosala awa Nzambe naza likolo na bo s'abonner massivement bagag ba film ya kitoko ba émission ya kitoko awa kaka na Chantal ya Nzambe TV Chantal ya Nzambe TV ya biso za Nzambe place Nzamba za eza na liberté eza na puissance bo s'abonner na Chantal ya Nzambe TV yandi kaka ba ouvert ali tout le disapi. Hello la famille, ouais. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso et Chantal ya Nzambe TV. Chantal ya Nzambe TV. Awawa, bagaga bien, ba film ya bien, bémission ya bien, sans polémique. Vous vendez na palin au tali émission na bana. Vous vendez na palin au tali bagag na bana. Vous vendez na palin au tali ba film na bana. Bomituna. Je suis le coordonnateur de la chaîne Chantal ya Nzambe TV. Vous s'abonnez, vous allez décider. Et monsieur Zoya, baba nana nga moko bande konanga amba. Moi ça les kinzo mona goût. Abanda nga après l'artiste bako défiler awa bino mo bo comprendre. Non, aweza émission, les to chanzembo Nzambe beta tulongoli. Fanfare ko beta awa. Go sepela. Quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Appelez-moi Décor Ilonga, l'élève du maître. Moto. Kata na selo kata.
Voilà, attitude matanga toujours dans kozwa ndeko nanga Elia to kutie na kati matanga. Bonsoir. Bonsoir. Matanga ezaka place ya mawa to ko partager mawa na tonton Pierrot, tonton P. Un mot pour na matanga koyoka mona oya inane autikotika biso oya yebi atali sumute mais biso ba oyo to kosaka masumu nzambe lelo abengi yo kokyo bani. Merci pour la parole ma chérie. Koku fela ezayelo ko esengote. Mon babiso to fela ba parents et ça la passe. To fela pe bana bandeko pasi wana ndenge sala. Donc eloko na koloba surtout que mibali oui bazala na bona passe même passe mibali c'est la rapide. Pour na ma claque là courage vraiment. Donc azala vraiment na makasi wana pona yebi ke na sima ya mwana oyo ko perdre mwana oyo ba bota ba mapasi ba bota ya mingi nzamba yebi le pourquoi et le mot e comme raté sans que nzamba permettre été nzamba ne muta permettre yepeka muta pesa biso bébé car yepeka muta zui mais na sima wana bana ebele ba koya na pesi Piron Dombas ba courage belé donc azala vraiment na makasi pour so azala makasi te bato ba hollandais vendredi a ko yamba bango te donc famille Dombasi famille Clarisse na pesi bango vraiment ba mes condoléances na famille artistique Mobimba. Merci beaucoup. Tout le monde peut de papa la biso président pour des chasses par te kotika biso to ko yeba déjà ce qui programme ça ou comment. Mes condoléances na famille Jean-Pierre Bouetouna, mes condoléances na famille artistique Mobimba. Donc on a vraiment hasard papa. Parce que avant de commencer la Lise Boy Fondation, groupe na liboso na bandawana na oui groupe sans souci banda 2009 donc on a eu la série à ba poudresse parce que il y a bando bien biso ba poudresse ouais secret poudresse on a penza ki papa mutunyo na vie azanga ne mabeite ma chérie nde toza na ba mabe na biso mabe a président na wana mona pembeni ka kanda soka siliki koka zeta la na kanda na journée wana peka lobisio donc programme et l'équipe de mercredi mais vu qu'il y a matanga ya bébé na biso Ndombas to perdre ende bati semaine voilà le bac qui ba changer té donc mercredi zoyan de matanga ekoki kobima mère na ko bakaka que courage na bana parce que tiki ba misato Laetitia na Freddy na msou na bossa nkombona donc bazala vraiment makasi pour eza parce que perdre ma parents na biso toza ba orpheline na âge 11 ans tobi pasi wana ya ko perdre ma parents ndenge ezalaka. Voilà Elia vraiment merci. Merci ma chérie vraiment na sepel kolongwa na pe awa na matanga ya grand père de nazo kene na matanga président poudre de chasse mais là non le bakaka wana eza matanga totika ka ba querelle donc papa zaki muta ba querelle te ke boye kuto mo ba lisanga o ya baboya zaki na ngote donc l'autre aussi na kaka to lela papa na kimia nyonso to lela na kimia to tala pe bana o ya selini atiki. Donc c'est ça. Oh, ezala ki o maladi boye nini boye. Po esika kata motema famille ende yebi. Donc famille artistique tozala ki wana te. To tikara ande ba les onde ezala ki zonto la papa na kimi ya nyonso. Merci beaucoup.
Vraiment, merci, on continue. Balobito lela na baebazo lela. Surtout talika ke nzambo wako bomba biso lobi pe liwa ezalaka tina nini tomi bomana tomi inana. Et ça passe vraiment toujours un monde de matanga à Montréal. Nous avons Fanny Cataléa. Maman. Voilà, tout on a matanga awa. Un mot pour ça, pour notre bébé. Ouais, aussi côté kabiso à peine une année. Là nous à salut ta vie coûté kokyo lobani. Ça fait mal, ça fait très mal. Il y a 20 mois, 9 mois dans les boumou. Et bah caprice y a zemi 1 mois, 2 mois, 6 mois na abotama. Peut-être un peu na robotama nae. Ils ont qui na moi bah acrobatie par rapport à grossesse na ya maman nae. Ya moi n'est pas ya maman. To éviter mais nzambe nde mo pesi na nyonso. Yenda pesaka pe moronda zwaka. Yemonda ye baraki na botami les 25 et moi nous akokufa na mois boui na année boui. Parce que ça kabiso moto ye baka mais moi na na kufite. Parce que ezanga ki ni mbongo ni eloko ezanga été. Ezaka que c'est la volonté de Dieu. Tout ça saka matondi pa ya nzambe moko ya lola. Leo ngana on CP ça na senga kana famille courage, ndomba si courage, madame courage et yemonda yebi maître ya tempe ya souffle ya circonstance nyonso ezaka na oaza les très haut. Donc loka na okoloba yangwana mais lwana lokwa yaki akei azaye ya été azaye ya pété o ya ye 4 o ba oya 4 o ba oya des garçons 2 filles ba wana indépendant de bozaya yi. Donc ce que je peux dire c'est ça. Donc avec mes condoléances nanga na bango mbale. Voilà, programme déjà ba pesi. Bon, nauti koya naoki tata mosi Barcelone à lobby sauf imprévu. Ils ont vendredi. Vendredi des corps et kobima sauf imprévu. Donc on a eu qui cap programme ngwana. Voilà, merci Fanny Cataléa. Voilà, toujours en mode matanga. Laetitia te kokuto awa pas tonton pe ko partager mawa okoki lo banini un mot na bébé na biso oya uti otika biso innocent oyo asala ta vite auti kotika biso ko kolobani. Nini kuna oloba soki eza pasité en fait eza pasi et tompe aza baza baya na biso et tango likambo toyoka isango oyo en tout cas vraiment et chokaki tout le monde tout et comédien nyonso tango yoka une nouvelle oyo omoni tobota bana po biso to kunda bango te po bango nde bakunda biso. Mais autour kaka eza mokano wa nzambe parce que ce que ezalika pona mbongo bébé na biso nga kufate donc soki esalami na ndenge esalami ya kolobaka na nzambe mokano na ndenge kokisami ye mokwazo lokumu et ko consoler pe libota omoni pasi oyo tout le monde akokoloba mais moto aleka na nzela oyo te aoye bango te donc tompe na makla toujours bazala kaka makasi eza facilité nzamba consoler bango pesa bango makasi et yemoko ayebi lolenge nini ofuta bango en fait biso toza baleki na bango et toye ko partager mawana ya na biso donc toza awa donc tozolela et toyebi ke les restes nzamba zwaka contrôle. Voilà, déclaré Bachia, l'homme de Boya et Makamouza. Naïb Sao, Boya et Maram. Voilà, Boya et Makamouza. Bonsoir, Batouata Abisso, chaîne sur mon nini. Chantal Yanzamit. Ah, ma fille a battu, hein? Ma fille a mamité. Voilà, les choses c'est comme voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de vidéo, oyo, chez yo, partout où se retrouver. Quand on oublie quand même question à Laetitia Ndonga là, triste nouvelle, oyo, tonton Loulou, tonton Pierrot, à Otugobongi ça moi il y a une année, 1 mois, donc ça fait mal, hein, ça fait mal. Babi sur notre bota, mais bah bah bota, bah expliquer biso réaction donc tu as déjà passé en devenir. Babi peut te ma parents un jour, tu as retiré mon qualité, peu importe tout comme ma parents.
to bakanza ma père makasi celle consolateur ko sunga mitema to ko consoler famille to ko consoler tonton Luna ma Clarisse César Nzambe obi na moni ton piro va na kiti ma Clarisse va na kiti c'est grâce peut-être pas mona mona ngo ba simba ki na so ba simba peut-être ba ko va na kiti te to mona en passant to mona e batanga Naomi Lufuakenda na Roger Kala ba musa mona bango normalement qui très abattu à ce moment là ba jour on comprend à ce moment là ba jour tandis que ton piro à ce moment là un mois 2 mois 3 mois une année moi on est bête au papa ou à maman donc c'est une triste nouvelle on a l'obligation juste d'avoir pour soutenir ton piro moi ton piro peut azaraper bien abattu maman mon avis il faut avoir na battu moi niveau bilongezo ya awa maintenant ton piro to na le bla banina kai pas bilongezo tout le monde artiste ñoo so ya naba autre barabato na succès naba ouais moins succès naba on a ba succès en devenir tout le monde à laquelle elle est ça veut dire que tonton Piro joue par toi a toujours serviable moi ça serviable dans la vie soli comme comme le bato Hollande yonga mikolo na mutana na ndenge na suba rankinte ba polémique souté rankina ou na ko rankite na ligne sous teke na bon tout kutana 14 occasion le bomba moi quoi peut-être surtout na déclaration za ba passer vous comprenez tant na moto le catholique pe kimia la vous met la paix est régner entre biso pas peut-être to mon côté de bingonga pété et ya baba ya manga sope mbila était là partout le était là ngamba comme peut-être le bigo était là ngamba ba journaliste so ko peut tangana tezaka ona oba yena elongo batala na mpanzi pour preuve lelo Asuki. Anniversaire Gabi. Joyeux anniversaire. Tout posté à Gabi. Mais. Ça dit beaucoup. Vraiment, on continue toujours à monde matanga. N'engezala. Voilà, mode matanga toujours toujours lela. Jini mwana lemba to kutina matanga awa. Emo pona bébé na biso. Oya yebaki ata lisumu moko te lelo nzamba bengie okoki olobani. Pour son âme, notre très cher bébé. Oyo auti kotika biso. Ça fait mal. Kobungisa mwana oyo esi amoni moi kokisi mbula moko na ba moi il a passé. Je dirais simplement mes sincères condoléances à la famille Ndombasi oyo vraiment bazana choc ya makasi kolela biso nyonso oyo totandani awa bangonde vraiment bazana pasi yango ya makasi ma sika ya kozala biso to epa yango oyo toyeli matanga tokozala limité parce que toza ba humain ozomona nkembo lokumbu ya makambo yango epa nkolo parce que ya pesaki ye penda azwi biso toza baleki nzela tosala koboni to condamner nkolo pourquoi osali boye condamnation na makambo wana ezalaka te ye moko ayebi pourquoi azwi mpasi ya makasi oyo toza nango eza douleur de la séparation ya mwana oyo toyambaki na mokili sika oyo atiki biso Clarisse oyo aza ya biso mwasi sois forte la vie continue ndenge nzambe apesaki yo mwana ndenge mpe akopesa lisusu mwana ozomona epa nzambe trop tard ezalaka te ozomona parce que ye moko aza maître ya temps na ya circonstance na bipa ya makambo ya boye nde fo toyebaka grandeur ya nzambe mwana oyo asali inane na bamwa ndambo akufi bongo nga na yo tolieba bona nango kombi ebele ti me toza na bomoi nozomona wana eza sikoyo babenga yango mabombami na ye yenda yebi yango parce que soki tolandeli na logique ya humanisme mwana nakokufa liboso ya nga na yo te parce que biso tosali déjà vu biso nde tofo toleka mpo bango batikala comme relève ozomona mais ya longwe akei biso totikali ete ya biso kaka ozomona totikali te mpo toya mikolo non plus mpo toza batata oyo tobotaki ye te mpo toza bastar yango ya mboka nde babelelaka biso ezaka eza ngolu mwana asali eloko te ye wana akufi nzambe na lola fortifier mitema ya famille parce que ye nde consolateur ya malonga biso to toza awa tokokende famille kotikala bango moko
alors soki nzambe atie loboko te oyo nyonso tozoya mbote tout eza pamba molimo mwana epema na kimia famille ndombasi nzambe acontinue toujours kobatela bango et puis na mwasi na ye Clarisse. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Jenny Limbondo, vraiment tokutio na matanga partager douleur oyo na tonton pe na maman Clara, un mot pour ça pour notre fils Oatiki Biso. Bon, on appelle ça merci parce que Nzamba Baiki na moi oyo pe na ne oyo oyo appelle ça bango ozoyer. Je dis quand on a rôle baiki ceux qui bazaki yaye anga fanda parce que mutalemba ki petwa na zaki père na lemba ki était. Je dis mère Clara na John na lemba ki petwa na te mais petit moi agé na bon qui habité na boy qui na souffrir bino à la langue na préféré qui na kindi po bozala bien parce que tout ça na tout soleil na ye avec ça nga ki bien Jimmy peut-être déranger un peu na moi trop. Peut-être déranger moi trop mais na pesca ensemble merci parce que tellement tout ça peut na force tout ça peut ensemble dans moi c'est dans la vie balé qui baroya na bango bayan ba na pe baroya na bango ça veut dire avez mon liboso pe asukate on dit to yeko partager comme bolingo to ça nango tek to ça la musala moko yango omoni tellement pas la bien na batu alanda pe batu bisika nyoso yango to yaki to partager mawana na ye na libota na biso to ba famille liboso yango moni biso to ça ensemble toujours je dis nga pesca nzamba pe ça ba makasi apesa ça bango lisuba na mususu ya malamu OK ba kofanda ba mona pe ba koko na bango yo sala pe bien que oyo ba pesi une année et demie accueilli te to lingi suba jara bana na te yango na yi opesa bango ba mes condoléances place petit qui a na bien mais atika papa na maman va continuer chemin là-bas. Voilà, merci. Merci derrière mon. La Ronel Kosi to kutio na matanga ya tonton pe na maman Clara ba utiko perdre moi na bango. Oui, eso ça la passe un mot pour ça. Déjà pour commencer, je présente comme ça mes condoléances. Je présente mes sincères condoléances à la famille biologique. Mes sincères condoléances à mon aîné, Pierre Ndombasi, et puis à maman Clacla, je présente vraiment mes sincères condoléances. Je sais que c'est pas facile, mais nous les êtres humains on n'y peut rien parce que la mort déjà c'est quelque chose qui existe. Pardon, tout côté en haut. Ça existe vraiment. Alors je prie que le Seigneur appelle ça bon makasi. Je prie que le Seigneur vraiment a fortifié Mité Manabango. Parce que nous les êtres humains, nous sommes consolés, financièrement, moralement on peut soutenir. Mais celle nous amène à un vrai consolateur à Mitema. Alors vraiment je prie au bon Dieu à consoler Bango Mitema. À ta cicatrice Yerusala. Nous avons appelé ça comme on ne peut rien. C'est la vie. Tu prends l'ouate, tu coûtes un go, tu botama, et puis tu recouvres un jour. Donc nous avons appelé ça comme parce que ça comment beaucoup fait la moine. Et je l'ai à tout petit bon à dire au bout de la bosse na teke ah na couvert la moine à mort na net tel au tika bosse na do. Et ça quoi douleur à maman. Attends ça rené ni na vie. Et ça bah genre la douleur ici la raté na bon moi. Et ça le quoi couvert la moine à boy. Donc nous avons appelé ça. Tu peux nous en merci. Parce que toute autorité vient de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. La circonstance nous a commis ensemble. Donc on ne peut rien, on ne peut que dire merci Seigneur, merci le roi des rois, parce que c'est lui qui a permis à ce que moi natika biso dans moment oyo. Nzambalo là, je sais qu'il y a le pourquoi commis. Parce que rien n'est hasard. Je sais que Nzambalo là a le pourquoi est commis. Je sais qu'après, nous avons préparé mon bien pour Nabango. C'est tout ce que moi je peux dire, maman. Merci beaucoup, maman, c'est gentil.